Lingala News ni magazini ile inatukaburaka mainformasyon ya kweli, ile tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazin atuafila information mimpe dijala ma amalila tutulonda matukonfilikiruka. Lingala News ina magazini betu tulanda ku RDC. Lingala News bola na Lingala News magazine o epesaka information ya solo. Ne vous trompez pas d'adresse. Pour être bien informé, suivez Lingala News. Etonga na Nzambe ebengami na kombo ya Christ compagnon Crisco na Mokuse bayanga na kilo biloleki elongo na mosali na Nzambe Pasteur Raphaël epai wapi mama na likambo ezalaki la transformation yoka ndenge elekaki nelobeli ya Lingala News. Ya église na biso. Église na biso ko brango. Nene. Christ est compagnon. Alors tout de suite, même Corinthiens 3. Fongo la Bible na yo. Même
nzoto akokoyebisa nalingi namona elongi ya mwana mobali wana aza na France, mwana mwasi wana aza na Afrique du Sud, obimisi telefone okoti nini Facebook toza na mabe toza na l'église mais yo okoti wapi koni okundaka est-ce que ozolanda nzoto ya itakatala elongi ya mwana mwasi wana elongi ya mwana mobali wana nzoto asengi ese molimo saka akosenga yo akotinda yo tala elongi ya mwana mwasi akolula ye molimo saka tili pana tozala ye esaka akomona eza na moto aye aome aza na bafongoli nini Facebook azotala ou bien azoka na internet yango parfois na insista fongola bible oza na telefone na yo olie ozala distrait na internet na Facebook mais ozala concentré na liloba nzambe parce que yango nde okosa kolimo na yo. Amen. Alors Paul alors dit comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, au sein déjà de Yesu, maintenant l'autorité. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même, vous ne pouvez pas, même à présent, au copico supporter à côté, on a mis aux aliments de moi, les lots, dans l'église, au Kokuta, bande des bébés spirituels. Avant à se pénamenter, il faut y ça y est, même si prophétie, l'obé, comme la États-Unis a l'obé, amen. Mais à ça, il y a visité, à ça, il y a passé porté, à ça, il y a bon même la vie était, mais à l'obé, il y a même à se payer. Les autres aliments. Est-ce que les autres ont dossier en passage d'Amérique? Va apprécier visa, passage interview, à quelque chose va payer, on le met en Amérique, et puis Amérique, t'as besoin de voler, voler, soit les autres, comme l'homme et la Congo, et ça mais on le met en mer pour se payer des bébés spirituels. Dis Kakokola, amen. Il y a que ça pour dire le Kola. Alors, donc il y a le verset 4, le verset 3. Et les 3. Voilà le verset 3. Parce que vous êtes. Oh, on a la version dans le verset 3, parce que vous êtes encore charnel. N'est-ce pas? Alors, c'est le verset 2. Pourquoi la verset 2? Donc,
moto azwa te moto akoma te ali koyoka moto te ke akomi boye o azwi boye jalousie na lingala ya jalousie ezali zuwa bon sikoyo kopeli kunya zuwa na français jalousie bon or toko tena lingala zuwa mingi keleke etali na ndenge papa n'est-ce pas asa zuwa mais soko tena kunya les kunya mais jalousie, tout le monde jalousie. Ni les collègues de Coli, il faut que l'on ait jalousie, et il faut montrer que l'on montre les filles, et les alaki, mais les alaki sous-soutés, les alaki signes, ou les alaki, Dobani Kokola, amen. Ceux qui n'ont pas na mon frère allait na kati église pourquoi on a et surtout ceux qui à sa maman moi la moisi na tana le voilà kianga yaka on mais pourquoi aponika kianga mais tout ça na église batalisaki esengeli bakamataki nzela ya mateya ya ambassadeur de la parole Raphaël yoka bango. Vraiment inspiré personnellement ngai na sepeli nango parce que eza mateya oyo ezotonga biso en tant que bana na Nzambe toyeba place touti na place tozokoma. Donc, Matéa Oyo, je pense bien que ça apportera des fruits vraiment dans nos vies, en tout cas en tant que bana na Nzambe. Surtout na ne Oyo, tokota molana yango elongo, na ebi ke makambo ya bien ezali. Que Nzamba pa mola passer en abiso, peut continuer toujours na. Eza bien, Matéa eza très bien, eza Matéa babenga Matéa amour de base, hein. Babenga yango Matéa amour de base, yango salaka ke muto ayeba na kokola. Faut muto la transformer ndenge apôtre Paul azali koloba so ozali transformer tende tozali komona bambeba ezali kosala mingi kati na église même kati na mboka na biso zo senga transformation ya mentalité faut battre la transformer mentalement quoi nde na mbongo tokomona même mboka na biso ekokende liboso tokomona même ecclésia oyo Yesu Maxi ekoyeba na komata Matéa vraiment ezali ya très bien ezali Matéa tozo benga en tant que chrétien Matéa moko de base ceux qui mutaza nango te to mutayebi yango te ndeko za passe pour na mondimi wana po yeba na kokola faut to za la transformer donc on a encore le bana non mais la chose principale na kata Matéa oyo c'est que d'abord est tombé na tango oyo to za besoin ya renouvellement ya mayele na kata na mboka na biso tango to zo le changement de mentalité mais c'est ça la parole de base ce qui intelligence va toujours renouveler te donc ça la publicité nyonso donc on va na radio na télévision et le remonter ko changer te mais ce qui mutu afandi Matéa ya parole Nzambe na kati na ye abandi ko sala volonté na Nzambe mutu moko ko bana mutu tina se donc bandi ko sala ozali volonté na Nzambe changement ko kota na kati na mboka na biso et bi kolela tozali kolela makambo tozomona ya mabe ekosila. Na oyo azolanda biso na télé to na radio tosengi na bandeko nyonso baya koyoka Matéa na biso ya Christ et compagnon eza Matéa moko eza koedifie bana na Nzambe eza Matéa moko eza penza kitoko mingi po na bana na Nzambe. Na Matéa lelo oyo etushenga mingi ezali lolenge passer na biso alendisi biso mpona dolenge soki miso emoni eloko eke eluli esepeli na tozala na esprit ya bomoko tolongola esprit ya koyinana esprit ya jalousie elongwa kati na bana na Nzambe
En tout cas, biso toza na église oyo eza kosala po biso tozala. Toza na église moko ya malamu. Oyo nyonso akoyeba ke Kristo eza nini aya kotala ye moko na kati. Ayeba Kristo eza eloko nini po na kati na bonzambe. Po tozaka na mateya moko en tout cas oyo eza kopesa biso. Toyebi te lolenge kani tokolobela. Parce que mutura nzungu aliaka akumisaka supu na ye. Po oyo biso ya Kristo en tout cas eza fin. Na mateya na biso, na bapapa na biso, en tout cas eza malamu mingi. Tosengi bandeko baza kolandaka biso na ba chaîne, na ba téléphone. En tout cas bamekana na kopusana bango moko bakoyeba eloko nini Kristo ezali. Yango naza kopesa merci na bamateya nyonso eza kotransforme biso ta mususu bandeko na biso mususu baza na kati ya molili bayebi te eloko nini bakoki kosala na kati na bonzambe me baya na kati na Kristo bakoyeba lolenge kani bakozala transforme. Yango wana naza kosenga batu nyonso oyo baza kolanda bamekana na kokota bayeba ndenge nini Kristo ezalaka. Yango napesi atei mpona mokolo ya lelo yawe nzambe azwa lokumu po misusu toyebaki te tozali kodécouvrir yango awa ozoyeba vraiment nzambe apambola ye me na ngai na juive mapart na ke bonzoto econduire nga te mpe saint esprit aleka koconduire nga na nyonso po soki nzoto oyo yango eza kotambwisa ngai nazosala eloko te soki nazotosala kaka makambo ya nzoto na ngai nakokende liboso te nakozalaka bebe spirituel ozoyoka me na ntango ke molimo osala azokamba nga na nguya na ye vraiment tozokola tozomona mpo na moma oyo toza na babebe spirituel nani toyebi nyonso te yango na solisita mpe na conviction toza na esengo mingi mpo na kolanda yango mpo moto nyonso aza transforme te mpo na ye eza zero mpo ete soki moto azali transforme molimo santo aza na kati na ye mpe akokonduire na makambo nyonso mpe akopesa mayele mpe botamboli ne makambo nyonso ala selon ya molimo santo tika ete molimo santo ye nde soki ye te biso lelo tozali te mpe ye nde asosolisaka biso na nyonso epai bamboka tokendaka epai nyonso nakendaka ye nde atambwisaka ngai soki ye te me naza te soki mateya ya transformation na Romains chapitre 12 verset 2 ya solo transformation na vie ya moto eza eloko moko ya mozindo eza eloko moko ya monene po ete soki moto aza transforme te makambo nyonso akosala akoresir te e transformation tozali kosenga ezali transformation moko spirituelle ya renouvellement de l'intelligence esengeli motu nyonso azala renouvele parce que soki ozoya na église ozali transforme te ozwa kolekisa ntango na yo pamba e transformation emonanaka na misala il faut kolinga bandeko na yo il faut kosala misala ya malamu oyo ezokondimama na miso ya nzambe yango wana bandeko tika ete na baeglise no tozali kosambela bisika nyonso tozali eza na bandaku tozala transforme soki tozali transforme transformation ekokota na mabota na biso kimia ekozala na mabota esengo ekozala na mabota esengo ekozala meme na société meme na environnement na biso yango wana mateya ya lelo etouche motema nanga po ete eza mateya moko ezali capital yango wana bandeko tozala transforme na liloba ya nzambe tobongwana totika masumu toyamba yesu mpe transformation esalemaka mbala moko te esalemaka malembe kama mabe ozalaki nango lelo tiki oyo ozokosambela lisunga molimo mosantu lobi suso bandi kotika mosusu e malembe okozala renouveler yango wana tika ete transformation ekota na mboka na biso ya Congo transformation ekota na misala na biso transformation ekota na bandako na biso po ete lobi Congo ezala malamu église pe ezala malamu pona ye moko lisusu mosali na nzambe asukisaki na koloba boye yoka ye de parler de la transformation selon Romains 12 au 2e verset. Dieu nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais au contraire que nous soyons transformés et que notre intelligence soit renouvelée. Et c'est ainsi que nous allons connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable et parfait. Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. Nous sommes des chrétiens,
on vient à l'église, mais la transformation escomptée n'est pas visible. Or, Dieu veut que nous soyons transformés. Quand il nous appelle à la transformation. Pourquoi être transformé? Parce que au départ, quand Dieu a créé l'homme, il avait mis son esprit dans l'homme. L'homme connaissait la volonté de Dieu et faisait ce n'est que la volonté de Dieu. Mais quand est venu l'ennemi qui a inoculé les péchés dans l'homme, et l'homme est devenu rebelle envers Dieu, et l'homme fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre société. Nous avons des problèmes dans la famille, dans nos familles, même dans l'église. C'est pourquoi, une fois de plus, Dieu lance l'appel à l'homme chrétien d'être transformé. Au lieu de se conformer au siècle présent. Le siècle présent est dirigé par l'ennemi, le diable. Et le diable inspire les gens à faire n'importe quoi, à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors, la transformation va être réalisée par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence va amener la transformation et l'homme va connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est parfait. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous pousse maintenant à insister sur la transformation qui est devenue comme une chose rare dans la vie des chrétiens. Nous avons envie que vous parlez de oreilles parce que les gens s'attendent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, dans l'enseignement que nous avons donné et que nous allons continuer à donner dans les jours qui viennent, nous sommes en train de parler de 5 portes par lesquelles l'ennemi introduit la tentation dans l'homme. Dans Genèse chapitre 3, au premier verset, on nous dit que les diables, les serpents, dit à la femme, dit à Ève. Or, quand on dit dit, ce qui signifie Ève avait entendu par l'oreille. La parole du serpent était entrée dans Ève par l'oreille. C'est une porte d'entrée. Et au verset 3, la femme vit. D'abord, la femme vit. Or, pour voir, c'est l'œil, une porte d'entrée. Et la femme vit que le fruit était bon à manger. On mange avec la bouche. Une autre porte d'entrée. Et la femme qui a vu que le fruit était bon pour manger et pour ouvrir l'intelligence. Alors, la femme a touché. On touche avec la main. Une autre porte d'entrée. Et toute personne, avant de manger une chose, pour la première fois, il doit d'abord nifler. L'odeur de la chose attire aussi les gens. Voilà les 5 portes. L'œil, l'oreille, les toucher, la bouche et les nez. C'est ça qui amène l'homme à pécher. Quand l'homme voit, l'homme écoute, l'homme touche, l'homme goûte, l'homme nifle, l'homme entend l'odeur, la personne sera touchée, sera attirée à soit aimer la chose, goûter la chose, manger la chose ou faire l'action. À partir de ces 5 portes-là. Or, ce sont des portes que le Seigneur utilise pour instruire ces gens et pour introduire sa parole aussi dans l'homme. C'est pourquoi nous devons savoir comment utiliser les 5 portes que Dieu a mis en nous. Oui, le mot de la fin, c'est celui
qui est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons transformés. Si nous sommes transformés, nous serons les représentants valables de Dieu sur cette terre. Et ce que Dieu avait prévu pour l'homme, la domination, l'autorité et l'assujettissement de tout, viendra en nous. Ok. matondo na mosali na nzambe na mateya kitoko eye nzambi tolembi mateya ya kopambolama okobala okobembuka nzoka nde la transformation yango nde ezali motuya na bomoi ya mondimi ezalaka nde boye mosali na nzambe kende se liboso. Lingala News ni magazini ile inatukaburaka mainformasio ya kweli ile tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazin atuafila information mimpe déjà la amalila tutulonda matukonsulituruka. Lingala News ina magazini betu tulanda ku RDC. Lingala News bolandaka Lingala News magazine oyo epesaka information ya solo. Ne vous trompez pas d'adresse. Pour être bien informé, suivez Lingala News.